ndeko na ngai feti nyonso tute basombela yango elamba sika, saki ya sika, chaussure ya sika te, basalaka suki ya sika, manzaka sika, make-up ya sika, basombela yango elamba sika te. Omoni ndenge osalaka provision ya biloko ya kolia na ndako, yekola pe kosala provision ya bilamba ya bien ya valeur. Mo pe kozala mpe na mbongo, oke na yo na shop oke somba bilamba otie na ndako bombi. Mingi sombaka bilamba oyo ya batisi ebendalaka po wana atoye monene ato kondi ekoka yo kaka. Kaka ndenge vie ekomi pasi boye. Yo ti lelo ozo stressé tango ozo ke na babengso na feti ozo raisonner na kolata ni na elamba bien te na sac bien te na chaussure bien te tende ronanga. Il faut que zalaka déjà na biloko na moko ya bien na ndako so babengo na feti ata lelo okoto fongoli garde-robe non otali pantalon oyo robe oyo na lata ngo na saki oyo na chaussure o lelo na olata ngo na oyo obimi pe kitoko osali maquillage no bien osali suki no moko pa bien okosalisa pe ba perruque no moko bien otie pe na ndako. Siko tango bato musu bazalaka asali ba dépense asombi suki ya sika elamba sika chaussure nyonso tu ya sika yango moni ba se retrouva ake na fete moninga apese cadeau te po aotala na dépenser be bona pese lisu cadeau ezala atende ronanga yekola kozana biloko mwa sika soko zona mwa saki no moko bien mo elamba no moko bien babenga na fete olati atala ba fete nso lata saki elamba eza yo ata bato bazotongo akangama pe na ketch wana akangama pe na saki tali bango te yo ebi valeur elamba na yo oyebi monta oyo sombaki saki wana yango no moni fo lataka pe na saki no utiliser pe na saki na yo po sombaki yango cher likolo nango eza original ata batongi ndeko nanga lata yango na yekola kosombaka biloko ya bien bomba